que un pasteur, au moment où moto ezako kamba, batumso ba benga père spirituel, père de la foi, bon, voilà tout ça na sujet wana té, mais ngana benga ngo inceste spirituel. Comment yo le pasteur de l'église au bimana mwana yozo camarade? Vraiment. Au moment où mo salité à molimo. Yozo mona ngo bilengi, mais nzo kande na molimo za bo salité. Et ça n'a pas bien aimé la vision de la vision laisser partir mon peuple. Papa, si tu veux laisser partir mon peuple, qui? Tu veux que laisser partir mon peuple? Tu veux que l'église, tu veux que la salle Nzambe ou tu veux que Satan question à laisser partir mon peuple. On peut demander ça à qui? C'est l'oyo. Donc, ce qui te lancé message, c'est un message qui bateau yo. Nanu bandimeli kolote et que nkolaza na posa na bino et que bozo vivre na kati na ténèbres, bozo vivre na monde d'Égypte, bozo vivre na kati na péché, mais ezala mutu mo akufela ki bino na ngomba na Golgotha, ezala mutu mo kaza na posa na bino, ezala mutu moko oya lingi a sécuriser ba âme na bino. Papa ezala baba peut tomber, ezala ba sali manzalo mususu papa ba mela na bango whisky. Bandimina pe bayebi ke pasteur na biso amela na whisky. O mona mosena nzamba zo te a toki nzoka ba faire whisky. Mutedo sa biso to ba vandi na public ba mona ka lo kwa molimo mosanto mutazo sa. Siko bana na nzambo bazaki te tango mosena nzamba melani whisky. Ba ko yeba ndenge nini ke mu kotoka wana eza molimo mosanto te za whisky. Serviteur de Dieu. Aboye ko sala erreur parce que tout ça batu. Mais ça la scandale mususu on nzamba ko permettre. Tout ça batou na bonzoto to ko beta toloté parce que la faiblesse est là, mais dans la mission où nzamba pesi biso non na ko sentir moi ça batou non nzamba ko permettre lo wana te donc naza muto nzamba pesi mandat pour mutambo ça ya mwana na uta ikoloba que faut que baba na kisa mais mama tango yo komina isika omoni kotambolisama ya moto wana eza malamu te, soit disant ba pasteur, soit disant ba nini tango yo komine sika, mais tala ba te belé bisika bazo vanda bazo mona bisika poto ba te belé bisika bazo vanda ozo mona makambo ezo sala ozo mona misala na ye, mais yo kangami kaka place wana eza envoûtement ya mona bible ezo to sortir na kati na bango, mais to yebaka ete to bandeli yango. Et si il y a faux ezali, c'est qu'il y a vrai exista qui déjà. Il y a vrai ezali. Les gens qui sont ensemble, il y a vrai. Les gens qui sont ensemble, il y a faux. Pourquoi tu as dit que dans le public, on a dit dans l'église, mais pour nini ezapé na pasteur té na ba évangéliste té au bako tellement to condamner misala wana to la kisabana na nzambe que autant to komi na mweza tango moko danger. Bon, si vous avez un lobby na biso, to bima na kati na l'église. Si vous avez un bimi, a commis na libanda, zongene via mon kili, a zongene makamona parce que l'église est décevoir et sort ya mutuane eza na mutuana. Selon na bango, ezaka bazo na même parole au lobby. To telema, to sangana, to telema, to sangana. Mais solution eza nini? Entre-temps, le service que vous êtes en train de faire dans quatre l'église, et ça me travaille tout ça là, tout ça qu'on tire bateau. Vous avez un problème spirituel, yo kiré yo bundi na milimo nyeso. Après vous avez yo qui anciennement quelque part na ba internet ba bimisi l'église. Alors sikoyo, dernière décision nini? Qu'est-ce que nous devons faire? Deuxième question les amis. Est-ce que l'église de réveil est un organisme de mon côté que mon pasteur, mon serviteur, mon a dévié, pour alerter même. Nous avons récupéré pour bien dans des zones de Moutouta, ça n'a pas de porter aux alliés sous foi à Banana Zambé. Tu as dit Banana Zambé, Balobaraté. Tu as dit que camp adversaire et le baraté pour déstabiliser aux alliés Banana Zambé. Mais Bishop est fort de là. Qui ça que l'église. Ezali et Sika Oyo. Donc quand je parle de l'église, je parle de l'assemblée locale. Ezali et Sika Oyo, il faut que la Bible recommande biso et que tu abandonné ou Ezali l'assemblée na bisoté. Mais la communauté na biso congolaise, moi je crois qu'il y a un problème.
kobeba elema bondela Yesu aza na bomoi Okoloma ndenge ninyoko Itumeza makasete Okoloma ndenge ninyoko elema bondela Yesu aza na bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye elema bondela tolo na se mbutu pe na moye olemba te mama elema bondela isika nyonso zai lele o lele o male o lele himai ngai anakala mbai nakumisa nzambe te poa nini o esika nzamba lokota nani ayebaka ngai o azinga na famille ezanga griffe o papa na mama nanga ba chef wa fonctionnaire à l'état e azinga na quartier Kisasa babwa Kisaka nzamba biwisinga na kati ya banda lungwa o nzoka nzamba yebi banda lungwa o nzoka nzamba monaka pe banda lungwa o retraite les 12, les 13, les 14, mama tolo na se, mwasi nde lo sambo, mwasi nde ma bondeli. La Bible dit la femme est sage, bâtit sa maison dans la prière. Invitation est lancée na mokili mobimba na ba mama na ba papa toza na invité na biso oto bengisi mama Émérance Mayala, l'évangéliste Émérance Mayala de Bruxelles na adoration papa Norbert Petit na novembre engengaki Maman Émérance na papa Norbert yaki na Paris yaki na mema bangengisaki par la grâce de Dieu. Mais cette fois-ci ekopela moto ekopela kolo apambola bisonyo surtout les 12, les 13, les 14 janvier à partir à 22h30 na gare ya Irani. Pour na kokoma na Irani eza pas cité, on se retrouver na gare à Sel à Zaroza na 3 choix. Oroy kozwa Boissy la Léry, oroy kozwa train ya Gisors, oroy kozwa train oyo ezokende Pontoise okokita na gare Irani Nerville. Soko kiti na gare Irani Nerville okotambola ka 5 minutes tina église mema oyo ekambami bongo na gardien du temple pasteur Carlos Kala Mbai. Na sena biso ya message na so mona adresse ezawana. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Eli Yanzambe tozongi na plateau nzamba pambola bino. On a présenté l'album eza album Akula ya mama na biso Nenette wetu oyo avant di bongo na mboka ya Londres banzembo kitoko eza ko édifier banzembo kitoko eza ko lamusa pena bana na nzambe soki oza na besoin Akula o koyeba kosomba album ya mama Nenette to pusani toza na mama na biso Émérance évangéliste Émérance Mayala banzembo kitoko bonne eza comme banzembo komboni na benga yo komboni na benga Yesu Masia tanga bimela ki yo benimi a se présenter ki na komboni ni yo moko yebi okutana ki na prison okutana ki na nzela okutana ki na wapi na retraite okutana ki na bien na maladie na hôpital esika nini yo okutana ki na nzambe. Ça c'est maman Émérance Mayala album komboni na benga yo Yesu Masia et to koyeba suko leka na papa na biso Norbert Petit album kitoko zana nzambe bilaka nzambe benene pour la te nzambe soka lobi likambo na ye benene akokisa kango soki totali tokomona album kitoko ya mama na biso mama Marie-Anne Abia absali penda album moko kitoko bongo ebengami na kombo ya You Are de l'or eza bongo na ba titre belé comme un titre Dieu vient, Number One, Tu m'as sauvé, Louange, Alléluia, Ngolu et Senge. Vraiment bien aimé soki ozana besoin ya album ya mama na biso Marie-Anne Abia
komela biso na to na se to kotalisa ndenge nini ko zongo ou okoke na bisika nyonso to batekaka ba CD na biso comme na Château Rouge na Barbès c'est partout ezali na ba édition otekaka okomona pe okozwa album ya maman Marie-Anne Abia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour l'équipe, on a l'album, il y a papa Nabiso Mardoché Kayembe, Jésus les transformateurs. Jésus-Christ les transformateurs. Nzambe aza oyo abongo la kabomo ya moto. Nzambe aza oyo amemaka moto na la dimension. Nzambe aza oyo alokotaka moto na sepe atombolie. Na likolo za lokola banzembo sala na yo banzembo lokola bakufate donc bazala bamona bola mo nzamba kosala to na se bamona nzenge nzambe azomatisa to na se soki oza na besoin ya album ya notre frère Madoché Kayembe bien-aimé okoki koleka na Château Rouge partout ou okomeli Franc Nabiso Mardoché Kayembe na Facebook na ye okozwa album na ye ou obengi biso na bureau na biso ya tolo na se tokoyebisa ndenge nini okoki kosala po ozwa album ya notre frère Mardoché Kayembe Jésus-Christ le transformateur. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les qui na notre frère imoko ya ba papa tolo na se ya ba papa tolo na se frère Clovis makola papa tolo na se nzamba lekinde moto bien aimé nzambe alekinde moto donc mutakolo ba na vie na yo mutakocha point mutakocha virgule donc réponse à suka to idée à suka ezaka idée à nzambe yangonde e kokisamaka na bomo na biso na kosala bolamwe nzamba lekinde moto. Shalom shalom bana na nzambe no sesika bozali nous sommes bien www.tolonases.tv. Ici à Tolonases nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde entier. Sika bozali bandeko ba ko publier blog à Tolonases bandeko balingaka parole ya solo pote na Tolonases toza na liloba ya nzambe ya solo ndenge bo mona mama Tolonases tango ayaka ela kabinoka makambo malamu makambo yo esala ka ete sika bo vandi bo tombola maboko likolo bolo ba ete Yesu Masia azali nzambe akotikala nzambe na lola nazanga mokote na plateau na biso ya Tolonases naza na basali na nzambe na yebite soki papa Julius akoki koloba quelque chose. Shalom mes peuples de Dieu, c'est toujours votre humble serviteur, pasteur missionnaire Julius Mbula. Tous ce qu'on a ta casquette et journaliste parce que tout ça vous le bien ensemble. Le lot vraiment tout ça l'analyse très important. C'est très important parce que Moussa Lobiso de Moussala, tout ça dans la casquette, tout ça dans le journaliste était mais tout la casquette ou ana pour la voluka moi pour propager encore ça malamu. Mais le tout ça dans plateau tout ça dans évangéliste Anna Kalambai responsable il y a site Tolonases. Tous les serviteurs de Dieu, je crois, il y a mieux placé à se présenter. Vraiment, à se présenter, mais à PC Micro, à serviteur de Dieu, mon Mouna Nzambe, où tu vas dans le plateau, tout ça, on a dit ensemble, à mieux placé pour servir l'invité. Maman, on a ceux qui ont serviteur de Dieu. Amen, amen, amen. Ambiance, c'est quand Ozali, benga, benga, le bas que maman Tolonases azad déjà. Na nzela mama Tolonases déjà marche benga benga benemena ninga te vraiment botalaka Tolonases ozala yo mo pote makambo esalaka na Tolonases eza makambo ya mokili mobimbe sengeli ke nzamba za na mission moko apesa biso habito kende partout dans le monde to kende ko komisa batu nyonso to ba disciple na ye. Nalina passé mon mot mais moi je l'aime tellement alobaka tellement bien na para nzambe yemoko ako présenter ako se présenter ako isabino azanani église o nzamba tchai akamba eza wapi kombo na yango nini après à suivre. Merci beaucoup maman. Shalom peuple de Dieu. Bino nyonso yo boza kolanda biso na tango yo na mikili mokolo. En direct il y a Tolonases, lelo liboso na bino ezali pasteur Benjamin Bouya na Strasbourg na église ya Assemblée Jardin de Gethsemane. Nzambe apambola biso. Amen. Pasteur Benjamin Bouya Assemblée Jardin de Gethsemane ayena nini? Auti wapi?
pourquoi ça na plateau ya tolo na se. Mais papa lelo tozaki vraiment béni parce que tout tu kola na maté ya tu côté à dimanche ya lelo même pepe na nzambe o bazaki kati siko batnyo so bakena isengo tozaki na kati ya Exode 17:8 verset 16. Papa, tu as parlé de le bâton de Moïse. Est-ce que c'est quoi bâton de Moïse? Des avantages, il y a bâton de Moïse. N'avantage, il y a bâton de Moïse. C'est quoi? Pour la peuple, ok, merci maman. Donc, j'espère que Bandeko Bisous tozalaki béni par la grâce de Dieu na message de outil kolega awa na mema et on a profité peu par cette occasion et à remercier encore l'homme de Dieu. Oui, le pasteur Carlos pour l'opportunité de partager les loba. Omoni eza eloko moko oyo Bible ya mwana ndezali nzela na biso oto ali kotambola. Alors lelo soki bato belé baza ko comprendre interprétation ya Bible te. Yango to komona ke interprétation Bible komi ko s'interpréter na ba ndenge nango ebele et komi ko pesa pe ba confusion ba msu ba komi ko sala ngo ba doctrine. Moni nzambe tango alinga libérer peuple na ye. Peuple bazaki na kati na boumbo. Nde nzambe akutanaki na Moïse. Donc nzambe abengaki Moïse. Et Moïse, Bible zo lakisa biso que tango bandaki ko bokola bampate ya beau père na ye, nde akendaki ko mona mystère moko bandaki ko salama. Alors mystère wana ezalaki ni na monaki nzete eza ko pela mais aussi kate. Donc wana ezalaki vraiment mystère Moïse alobi oh non, mais faut na poussana pona kende kotala mystère wana ezanini ndetanga pusanaki et sika wana ndeke nzambe apesaki mission akende ko libérer peuple. Donc omoni pona koloba na kati na révélation Moïse a vu le jour du Pentecôte. Omoni donc mukolo ya Pentecôte Bible était le Saint-Esprit quand il était descendu nde ba langue de feu ba langue de feu kitelaki batu. Nde Yesu alobaki lokoboka alobaki que bokoki kokende kozala ba témoin na ngai te bozela jusqu'à ce que le Saint-Esprit akokita. Nzete zo lakisa biso biloko bele Yesu alobi que ngana za nzete bino boza bitape. Omoni yango ok na kati na mokona Pentecôte to mona qui était bitape nde recevaki ou ezalaki moto le Saint-Esprit. Donc pour Moïse qui de libérer les enfants d'Israël, Moïse est passé par le chemin de Pentecôte. Donc il y a tango qui avant que ça na témoin beaucoup zonan ou ezali baptême ya Saint-Esprit. Nde Moïse tanga kei liboso na Pharaon, Moïse a mis message au Nzambatindaki. Alors le message c'était quoi? Le message c'était que bon libérer, Pharaon a libéré peuple nangai, pour être peuple nangai akende kozwa mboka ya elaka. Oyo Nzambe apesaki pa na Abraham. Mais kasi peuple okoki kozala libéré ndenge wana te. Nde sengelaki Nzambe amimonisa na loboko na ye ya nguya liboso na libota ya Egypte pe liboso na Pharaon. Nde tomonaki que na tango wana po Nzamba banda komimonisama premier signe oyo Nzambe alakisaki epai na Pharaon ezalaki signe ya kobwaka lingenda na mabele. Et Bible lobi ke tango Moïse abwaki lingenda nde Pharaon atali alobi oh mais oyo ezala mo miracle te nga pe ba magi na nga ba koyi kosala ngo banganga kisi na nga ba koyi kosala. Donc omoni ke Pharaon bengi banganga kisi na ye bango pe ba bwaki lingenda. Mais eloko ezalaki différence ya laki nini ezalaki ke lingenda oyo ya Mose ekomaki komela bamangenda oyo ezalaki ya bato na Pharaon to ya banganga kisi ya Pharaon. Na sima na yango tote koloba awa tango Moïse azongeli nzete na ye nde bamaji ya Pharaon bazalaki sous na nzete te. Donc wana ce qui nous montre dans un domaine spirituel le combat entre Moïse et un adversaire. Donc Moïse a récupéré l'autorité et le pouvoir de Pharaon avant que Bana Israël bazala libéré. Voilà donc l'ingenda ya Moïse représente l'autorité. Or Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné
na likolo na se pe na se ya mabele. Donc lingenda Moïse c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Lingenda Moïse c'est le Seigneur Jésus-Christ. Papa son akiti son amona ko lobela ki 10e miracle. C'est quoi le 10e miracle? 10e miracle il y a qui ko bouleverser makambo ebele na Égypte. Na lingi o sosolisa na bana nzambe. Pourquoi bana Israël basala qui libéré toujours na 10e miracle, pourquoi pas na 2e, na 3e jusqu'à 10? Pourquoi car on a 10? OK, merci beaucoup. Moni nakati na makambo elekaki na Égypte. To mona qui était Nzambe alobi pa ina Mose libota eko kangolama mengai moko na ko simba na motema ya Pharaon. Pour être Pharaon atika bana Israël bakende ndengwana te. Alors ils en ba makambo ebele to leçon ebele o Nzamba lingaki alakisa epai na biso lelo. Omoni lelo bana Nzambe tokoma pressé na makambo ebele. Oya omona kaka mutu azo sambela mais alingi ka Nzamba salele mbala moko makambo minene mutu ayeka lelo na église alingi akoma kaka diacre mutu ayelelo alingi akoma pasteur mutu yango tomoni pe que ba scandale ezali koleka ebele kati na mangomba oyo lelo yo ekomi kokanga porte epai na batu mususu oyo bayebaki na Nzambe te po baya kosambela. Parce que ba scandale eleke belé. Or tant mutozo mona na ba miracle elekaki na kati na Égypte, pourquoi Nzambe alingaki na noteke libota na yekende na miracle ya liboso ezalaki c'est parce que Nzambe alingaki amimonisa manana monene na ye liboso na bana na Israël ba mona miracle on Nzambe ko sala pe alingaki ete Pharaon pe na libota na ye amona nanu grandeur ya Nzambe yango. Parce que Pharaon atunaki Moïse te alobi bongo Nzambango ya ba hébreu aza nani pote ngai nandima na ba commandement na ye kotika peuple oyo. Donc Pharaon a douté nanu na puissance siko yo douté na puissance ya Nzambe fo mona puissance ya Nzambe fo mi monisama na puissance yango. Yango monike Nzambe atindi Mose asali ba miracle eleki mais na ba miracle wana nyonso Pharaon kangaika mutema. Mais mutema Nzambe boka lobaki ke ngamoko mutu na kokanga mutema ya Pharaon. Donc na kan ya bana ya Israël tango ba moni ete miracle salami Pharaon ndimi a libéré bango pona bango ba mona ki ki sorti. Mais na sima soki Pharaon ebisi Moïse longola mabanki zongisa mai tika no bokende. Tango Moïse a kosala ngo Pharaon lobité bokende te. Donc na kan ya bana ya Israël ils ont la leçon ils ont apprendre aussi sur la persévérance et que sengeli toyi kampiko toyi kampiko batebele les lois pas bondeli amoni na nos problèmes les kamonaye ils ont mis solution te alembi alobi Nzambe ça fait déjà 10 ans nazo bondela pona les kamonanga ça fait déjà 2 ans mais total na no bakaya batebele na kati na Bible Bibezola sabiso kaya Sarah bibezola omoni donc bazalaki patiente ba umelaki na kati na Nzambe jusqu'à ce que le temps a été accompli. Ndé na 10e pasi wana play wana lokola Bible bengi yango Exode ezalaki siko oyo yemoko Nzambe akindaki kofungola motema ya Pharaon parce que Nzambe mtanda okanga motema Pharaon pour peuple za la liberté. Mais na 10e play wana Nzamba ki fungola motema Pharaon pour Pharaon atika bana Israël bakende. Mais fungola ki yango ndenge nini akeko toucher o ezalaki penza l'essentiel ya Pharaon. Akeko buzwa o ezalaki moto alingaki ko remplacer Pharaon na kiti na bokondi. Nzamba récupérer abomie nde sika wana Pharaon motembe fungwami alobi soki na tiki peuple yo nande Israël abimaki azalaki libéré. Donc wanezo lakisa biso ete Yesu yemoko tant que la prémisse donc tant que moto ya liboso yaya na biso ya liboso o esengelaki alakisa biso nzela poto bima na kati na Égypte yango esengelaki ete bana nyonso ya liboso ya Égypte bagumbama po batika nzela epai na nkolo Yesu Masiya régner. Voilà o ezalaki que Nzambe alingaki na 10e plaie et que Israël a bimé. Donc pour Israël mona monene na e pe Pharaon a mona monene wana o ya duta kina ngo ya Nzambe.
Allo papa ndi batu bazolanda biso ezaka batu nyonso tout ba basali na Nzambe eza batu nyonso tout batanga Bible eza batu nyonso tout ba comprendre mama Nzambe so to bito kita pena na moi to fungola penda bien okoko yisa peuple Nzambe Pharaon aza image ya nini to Israël Égypte ezalaki image ya nini papa. OK, merci beaucoup. Na kati na Bible tozana oto bengi boyokani ya kala pe tozana boyokani ya sika. Boyokani ya kala ezali tango na makambe bande ko salama na Israël. Israël azali peuple ya Nzambe na mosuni. Donc physique boye tomoni Israël. Mais na boyokani na sika tozomona église. Église to yali peuple ya Nzambe mais na kati na molimo. Yango na Paul azoloba et que tozana posa to monate to simbate mais biso Yesu o tondimeli par la foi. Omoni hein tondimeli na nzela ya kondima. Alors tant tozotala Israël na kati na boumbu na Égypte nde salamaki na bonzoto donc ezalaki pena na peuple oyo azalaki boye physiquement oyo akendaki boumbu ezalaki na pharaon oyo azalaki physique oyo pakendaki na kati na oyo akangaki peuple ya Israël na kati na boumbu mais na kati na makambo oyo ebandaki ko salama wana na Égypte ebandaki pe ko annoncer makambo oyo e ko salama na spiritualité. Donc ezalaki pe ko annoncer makambo e salama na spiritualité elingi koloba ete bana na Israël bazalaki pe ko talisa na lolenge mususu o ezali église otozali lelo pe pharaon o azalaki mokonzi ya Égypte dans le temps bibelobi ke azalaki roi moko azalaki puissant na tango wana pour ceux qui totali makomi to ya komona ke Joseph nde akomisaki Égypte grande puissance hein omoni na tango wana ba mboka na ba mboke bandaki koya ko somba nde biloko na kati na Égypte donc Égypte komaki grande puissance donc pharaon azalaki grande puissance na tango wana nde pharaon pe na kati na spiritualité ezali image ou ezali ya motambusi ya mokili ou ezali na kati na molili donc tozomona ke Égypte ezali image ya monde na biso lelo pe pharaon ndezali mokonzi bible ezoloba yango bien elobi ke mokili mobimba ezala sena molili pe ezali kotambwisama na mokonzi ou adali mokonzi ya molili donc tozomona ke ya Yesu alobi yango malamu abi n'aimez pas le monde na biloko nyonso ezali na kati na mokili na yango mais soki totali tokoloba ke bon to aimer mokili te ndenge nini est-ce que mokili yango eza nini est-ce que eza ba voiture est-ce que eza biloko kolia non biso tolia kaka biso nyonso toza na posa ya ba voiture biso toza na posa ya biloko donc ça veut dire que système nyonso oya mokili nde eza kotambusama na mokonzi na yango donc le prince de ce monde ndenge bible ebengi donc pharaon azali image ya satana pe Égypte ezalaki image ya mokili yango na ko bima ya bana na Israël et na kati na Égypte eza kolakisa lolenge oyo Nzambe akokangola église donc akokangola biso poto bima na kati na bosoto oyo ezali ya mokili mokili ezali couvert na masumu nyonso otoyebi. S'il te plaît, pasteur, quand on parle de l'église, il y a des évangélistes aujourd'hui, soi-disant les évangélistes, l'église, papa. Mais awa nanzela na makomi ozotalisa sabiso lobi ke Israël ezali image ya église. Est-ce que mutu soka bimi na église comme ko vanda na ndako ala nakata musu peut-être matia na internet et ko zala mieux nan mutu azo déplacer azo tika ndako ne azo luka Nzambe na lie o to sanganaka. Différence na wezani. OK. Merci maman pona motuna oyo. Nakanisi motuna oyo ekosunga bandeko ebele ope bazolanda biso na émission na 3W tolona C tika ete Nzambe apambola bino bisika bozali lelo yo tokomi na tango na suka parce que lelo Yesu akoyi kozonga lelo bilembo nyonso si bikokisamaki na yango o Yesu alobaki et bien bezoloba veiller parce que tango ekomi mabe
Donc tant yango ya suka we komi mabe. Alors ba message komi ko za la véhiculer ya bandenge na ndenge. Batu mususu moni tozo sale la lisusu bible te mais to komo sale la nde ba philosophie na biso ba pensée na biso. Tant on a moni likamoko salami ngana lukina sala na ndenge ba philosophie na ngai et tellement que nazana batu na sima je suis influent naza su ndenge nini voilà et batu mususu ba komi kolanda. Mais tozo ngana kati na ba komi Yemoko Tomapolo azo lakisa biso que n'abandonnez pas vos ensembles. Yemoko Tomapolo. Parce que Paul a lobby que yé et pesamela qui est mission pour na kokende côté ya ba païen. Donc ba païen bazali bateau bazali banda ya Israël les abisso biso nde mutu to ki ba païen. Et la raison pour laquelle tokomona que l'apôtre Paul n'a pas vu Jésus à mona Yesu na bomosunité moni mais kasi azu mission o ezala ki ya munene ya okende kota côté ya bateau pe ba komona Yesu na mosunité pour alaksa bango le mystère de la foi. Donc mutu akobika na nzela la foi. Alors lelo oyo soki batu basali na nzambe batu mususu bakomi ko véhiculer ba message ya sortez dans les ensembles wana ekomi ezali ko laksa biso vraiment temps ya fin auto komi na yango. C'est pour égarer aussi le peuple de Dieu et tes peuples wana ba bunga nzela. Maintenant, c'est le message qu'on doit véhiculer. Oh, Seigneur, to fungola, oh, Seigneur, to lancer pas une abatu. Et ça dit que il faut toyer que là où il y a le vrai, il y a aussi des faux. Donc, n'enge to utaki kolobake faux, et zalaka ka photocopie à vrai. Donc, bakoyi ko zo passeport nanga ba sala photo ce qui a vrai zalagité. Donc, ko sala photocopie non ce qui a vrai zalagité. Donc, au moni alors, il faut véhiculer le message qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, et bimaki na monoko na yemo konkolo na biso Yesu. Yesu alobaki amoke dans le dernier batebele bakoya. Misu bakoya pona nini parce que basa la mabumu na bango, ba ventre na bango. Misu bakoya pona nini bakoya pona ba séduire batu. Mama nena lobelo ko moko o ezana tango na biso na suka oyo. Oyebi le diable pour nous distraire tout comme menacer l'église, le diable a sa stratégie. Diable a infiltré donc à côté ici nakati na mangomba où ezali ba faux pasteur où ezali ba faux prophète où ezali bato ba yé pour la mission na yé. Mais chose étrange romona que batu yango bazo matapé. Donc bazo salela lokola nzambe bazo zope bampleur bazo sape ba miracle bazo sala mais et comment mina kati na bana nzambe pe bazo préférer kaka kuna bana na nzambe pe bazo landa bango bazo sala ba miracle bazo zo bampleur bazo mata bazo koma na niveau pe ya makasi mais siko le problème ezani diable yebi que ceux qui a meni bango na niveau ya makasi o bato bako mona bango bato bako boakela bango ba fleur bato bako benga bango ba serviteur de Dieu. Si le diable a kosala ke kaka na batu wana ba scandale moko ya. Et tango ba scandale ko ya e osani batu ba obanda ko mona babi ah tala ba pasteur a moto tshela ki mutema. Ah tala ba évangéliste a moto banda ko loba. Ah tala ba prophète a moto lingaki. Nzoka nde bazala na bango bescro pour détourner mitema ya batu na ba sali pe oyo ya malamu. Tala lelo mama okoya komona que basali to na kati na musala na nzambe to komi vraiment na poto pe na salité dele. Mais nyonso wana pona nini parce que Yesu alobaki yango il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes. Yoka lisese Yesu alobi, lisese Yesu alobi abi moto moko azalaki na ye na bilanga na ye. Akuna ki na ye biloko na ye ya malamu. Mais na bututa mo bato balali moyini pe ayaki aseme pe aye ya mabe omoni mais na tongo ba serviteur balobi mais kolo olona ki biloko malamu te bongo biloko mabe uti wapi tika tukata yango kolo lobi te bo kata yango na musikote de peur que et déstabiliser pe ya malamu donc omoni ezala basali musu ba infiltrer bazali ndenge toza ko ezala basali ya malamu ezala basali ya mabe
mais o ba yona boye be balongola bango nyonso ezate de peur que ebebisana oya malamu. Mais yesu atikilaki biso discernement moko. Alobaki boko yeba bango na misala na bango. Lelo oyo eloko nga na dosenga peuple ya Nzambe. Il faut le discernement. Toko yeba bango na misala na bango. Yozo linga kaka ba finga pasteur wana, ba lobela pasteur wana, ba sala bona pasteur wana po yozo a raison qui ma église non. Discerner misala. Yeba na misala est-ce que oyo azali ya Nzambe to azali ya Nzambe. Voilà maman elo on a ko koloba yango. Na éviter papa Jules so ko baxelo moko. Quand tu as plus na likambo oyo tali ya biso ba serviteur de Dieu. Tout ça na essayé pour recevoir yo. Mais nalingi vraiment quelle est la solution? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Corps du Christ, église. Je me pose encore la question pour vous voyez ba. Est-ce que makambo yezo leka na communauté congolaise ou la pastorale congolaise, est-ce que je les connais dans la nation sur le monde ou Nzambe azara congolais ou makambo les connais dans les réseaux sociaux pour la biso ma congolais ezaka ya biso bien Nzambe ba camerounais bazana Nzambe ou bien ba brazzavillois ba antillais ba français beaucoup biso tozali donc il faut pas tout comprendre parce que tous a focalisé na basali na Nzambe na bana Nzambe biso biso tozolanda la situation que vous passez dans le internet, qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci papa, l'homme de Dieu, Nzamba Pambola yo pona motuna na yo. Nakanisi que Bible tant mususu ba congolais nde bazwa Bible mabe. Donc tant ma compréhension comment Bible eza ko lobela pona batu nyonso oyo toyi koyamba Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi. Donc misala oyo to komona lolenge ya kotambolisama ya basali Nzamba mabe ezaka pa na ba congolais te. Ezali na batu nyonso soko ke na ba communauté nyonso okoya komona ngo yali parce que tant Bible lobela ki yango et pointa ka ba congolais te. Et lobela ki ke na tango na suka to komona batu oyo bakoya bako s'infiltrer na kati na basali na Nzambe bako bengama po ezali basali na Nzambe bako lakisa batu lokola ki bazala ki batu na Nzambe bako te ya batu liloba na Nzambe mais nzoka nde na sena yango bazali babomi mission na bango ezali wana ka pona ko déstabiliser mais ngana lingaki que to comprendre ya ko véhiculer vraiment un message pour réconforter encore la foi ya bana na Nzambe parce que otozo mona lelo moto na Nzambe eza scandaleux otozo mona lelo eza scandaleux et surtout na communauté na biso congolaise vraiment eza scandale nazo senga na basali ya Nzambe ya solo alléluia nazo senga na basali ya Nzamba solo batelema toloba to véhiculer message. On ne peut pas laisser que l'information sous bandara ko bimaka ya ko neutraliser l'église ya ko déstabiliser basai Nzambe. Non, là où il y a les vrais, il y a les faux aussi. Là où il y a les faux, les vrais sont là. Donc basai Nzambe ya solo bazali. To telema, to loba, to te ya sangomalamu, mais to exhorter aussi bana na Nzambe, to réconforter o ezali susu foi ya bana na Nzambe. To ko tika bana na Nzambe ba lobakate. To ko tika ka ba camp adversaire et lobakate pona ko déstabiliser o ezali bana na Nzambe. Mais biso pe photo loba. To lakisa que l'église ezali esika oyo. Donc quand je parle de l'église, je parle de l'assemblée, l'assemblée locale. Ezali esika oyo, il faut to yaka ko sanga la Bible recommande biso et que to abandonner ou ezali ensemble na bisoté. Mais na communauté na biso congolaise, moi je crois qu'il y a un problème. Même dans le pour recevoir la parole, il y a un problème. Mais solution il faut toujours na kati na makomi. Et loko nga na monaka na kati la communauté na biso et ali que lorsque des pasteurs, des évangélistes baza ko commettre makambo eza na kati na Bible te, bande ko musupe bazo tika bango. Oyo bakoza la peut-être na voix moko ya koloba pour condamner cet acte. Mais bazo banga par rapport à influence na bango.
non, nga na lingi ete pour tout défendre ka batute, tout défendre ka influence à batute, tout banga ka batute parce que a influent, mais biso tout défendre de la vérité. Tout défendre des paroles. Et lorsque ton monique un serviteur a commis kokende na bisika o esengela kandité, nous devons tout élément. Tous hommes ici non papa avec beaucoup de respect. Au moins le moko peto kondana kana sa communauté na biso ezaka nini soki batomboli mutu balingite mutu wana balobela ye bagaf na ye balingite mutu wana pe balobaki non awolobaki mabe osa non faut tout recevoir yango nga so na lobi mabe na sepeli batu ba conseiller nga ba critiquer nga balobaki non un pasteur awa yo lobi eza bible te ndemo te ibiso awa yo te ibiso mabe mais bible lobi bongo te osomona donc nga na lingi ke batu basali na nzambe oyo nzamba pesi mission tout élément quand il y a un problème quand il y a moto moko asali mabe mo na nzambe moko abungi na respect nyonso tokoki kopesa ye na humilité tokoki kozala na yango toyebisi ke non papa otamboli malamu te awo sali malamu te awo lobi malamu te. Merci pasteur Mojabel na toute la question est très important parce que batu nyonso oyo tozokuta na bango na kati ya mission o analyse ya na tolo na se ba serviteur nyonso tokuta na bango ba mission tokuta na bango na Suisse ba mission tokuta na bango na Allemagne ba mission tokuta na bango na Belgique to solo na bango ezaka bazo na ba même parole yo lobi to telema to sangana to telema to sangana mais solution ezanini. Entre-temps, le service que vous êtes en train de faire dans l'église, et ça même travail tout ça là, tout ça qu'on tire bateau. Vous avez un problème spirituel, yo kireye, yo bundi na mili monyeso. Après vous avez yo qui anciennement quelque part na ba internet ba bimisi l'église. Alors sikoyo, par dernière décision ezanini, qu'est-ce que nous devons faire? Deuxième question à les amis. Est-ce que l'église de réveil est un organisme de mon côté que mon pasteur, mon serviteur, mon a dévié, beaucoup alerter même, récupérer ou bien ça a des heures de merci papa. La question à mi balé pour la bandana. Donc les lots na ba église ndenge komi ebele, c'est la prophétie. Toke ko kanga yango te eza prophétie na tango na suka mangomba e goya ebele. Donc quand Jésus parlait des faux prophètes bakoya bakofungola ba église tout. Mais il y a une seule église que le Seigneur Jésus-Christ reconnaît, c'est l'église universelle. Donc wanande mokolo kelelo eko beta ba oyo baza peto. Moni 4 coins, 4 murs ya ndaku yango te église. Véritable église, c'est l'église universelle, le corps du Christ. On a bandimi au bazan en Chine, na bandimi au bazan aux États-Unis, na bandimi au bazan en Afrique, biso nyon soto en Europe wapi, biso toyo ka kelelo wana. Alors et lo konde na lobéali, ezali que par rapport ya kotala bande na kati na église, organisation tokolo baketo tia mutu mote. Parce que mutu oyo nzambe a pesi mission akende ko banda musala abandi musala par rapport ndenge nzambe a pesi li mission. Mais objectif est moko. Objectif est ali ke to mema bampate ya nzambe, bampate ya batute. Mais bampate ya nzambe to mema bangwe pa inankolo. Donc biso objectif na biso ali ke il faut to battre la bampate ya nzambe wana pona mokolo Yesu Masia kozonga. Mais oyo tozomona lelo ezali nini et ali que lorsque bateau bazo mema ba pate ya nzambe wana bazo bunga et que bateau yo bakoki kotelema ba serviteur bakoki kotelema pona ko condamner bango te yango na ndem te komi siko libembi. Donc wana komi siko libunga, quelle que soit influence, quelle que soit grandeur, quel que soit ce qui ndenge nini biso nyonso liboso na nzambe tozaka kabana. Moto azali mokolo azate d'abord Yesu alobaki yango bien lobi o alingaza la mokolo kati na bino o alingaza la mutalibozo kati na bino abandana nkozala na nos serviteurs na bino. Mais c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Le lelo tozomona ke biso nde tolingi tozala bakolo liboso abatu mususu. Donc nga posa na ngezali appel on aza ko lancer et ali ke lelo yo to tala makomi ezala direction na biso. Bible nde tambusa biso.
Et quand il y a des serviteurs au Bazali Kotambolema, Nandenge Longo Banité, qu'il y ait aussi des serviteurs au Bako condamnés. Pourquoi tu dis que tu as un public? Pas na église, mais pour nani ezapé na pasteur te na ba évangéliste te au Bako ko tellement to condamner misala wana to la kisabana na nzambe que autant to komi na mweza tango moko d'agérer. Bon, si ko yo mutu yo lobi na biso to bima na kati na église, si ko mondimi abimi a komi na na libanda zongene via monkili azongene makamona parce que église est décevoir et sort ya mutu wana ezala na mutu nani. Donc au moni il y a mon message ezali que to ko abandonner ba ensemble te. Mais to sali appel to yebisi pe to kebisi na basala nzambe nyonso oyo baza ko tambola pe na ndenge longo banité koloba ete tango to komina yango babongola mutema na bango babongola mitema na bango parce que moment où to komina mwiza moment ya distraction te et ça na basala nzambe musu babandaki malamu mais vu ya komona batu basala nzambe mususu et influencer bango bakoti pe na kati na banzela wana donc eloko to ko sala homme de Dieu ezali ete il faut basali na nzambe pe to telemaka lorsque ba rumeur eza koleka lorsque baza ko condamner pe o ezali non biso pe photo telema to lo baki non to ko kima ba assemblée na biso te mais photo itala bango na nzela misala nani o azali na mosala o eza ko lakisa ki azala ya nzambe pe nani o azala misala eza ko lakisa ki azala ya nzambe te yesu atike biso discernement alobi boko yebaka nzete na mbuma na yango eza na nzete moko te ya malamu ekoki kobota mbuma mabe pesa na nzete moko te ya mabe ekoki kobota mbuma malamu. Merci papa nzamba pambola. Papa la continue troisième question là pour la Silsana donc ça micro et pas ya maman évangéliste Anna sikoyo ngai na comme na place na ngati donc tina solo na yo na comme na place c'était parce que likambo yo ekoti na kati ya église est comme na église en danger. Tu as dit que l'église est à Jésus. Expliquez biso, l'église c'est corps de Christ, l'église universelle, oui. Mais physiquement, lorsque tu nous as prêché, dans il y a Amalek, tu nous as parlé, Moïse, Azalaki, Moko a représenté Nzambe la montagne. C'est-à-dire que l'église est à Moïse, l'église est à Nzambe, mais pasteur Moïse. Moïse Azalaki n'a pas été responsable de l'église. C'est-à-dire que tous ces instructions, tu n'as pas Moïse, les instructions, tu n'as pas Nzambe. Mais maintenant, biso na corps de Christ. Toyoka ki awa na Europe, toza na union pastorale. Ça veut dire que toza ba sel na table biso nyeso. Mais il y a onigramme moko salima. O salama pourquoi? Na yebite so koza membre na kati, na yebite ce qui est pas côté bino bozali na Strasbourg et loko moko ezali et ça pour la diriger spiritualité à batuté mais physiquement. Quand tu nous as parlé Nakatia Bamalek, au Teibiso, les gens ba site où il y a physique bazali, na spirituel. C'est-à-dire que le combat au biso de Zobunda est appelé physique na spirituel. Mais plus surtout tout le monde a cas spirituel. Tout ça la dengue peuple de Dieu église bato bazaki badoki bazongeli kindoki. Bato bazaki ba prostituer bazongeli prostitution pasteur. Le bel biso papa, nzambe abenga kibiso to bangelo ko mokote. To sala ndenge nini? Musala ya nzambe, musala ngani. Merci papa. Nakanisi que bon, moi je fais pas partie na ba organisation ou bien ba biloko wana nyonso ya ba assemblée des pasteurs de tout ça. Wana ezali ba organisation moko physique. Hein, eza mabete na condamné ya moté mais nga na conviction na ngai nanga ko kota na babiloko wana te. Voilà. Donc l'église d'abord c'est la spiritualité. L'église ce n'est pas que toye poto kabula kwanga to kabula ninité, mais l'église c'est d'abord comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Hein? Donc toya toyo comme message oui ko bongo lisabiso ko longola ba erreur tozana yango pona to se préparer na arriver à époux. Oui zali ko lona biso Yesu Masia. Merci beaucoup pour na motuna na yo. Ngana lingina loba ete ce qui est important lelo
ezali que il faut comprendre d'abord c'est quoi l'église. Le rôle de l'église aussi. Parce que ce qui totali malamu tokoya komona ba église, quand je parle de ba église donc ba assemblée et belé et comment nango ka lokola ba muziki ba assemblée belé et comment nango ka lokola ba association moko boye tozo ya poto sala nini mais spiritualité na kata ba assemblée ezali souté et eloko wana nde mutu ezali ko sala que bandimi ebele bazwa na kati l'église ba comprendre sens nini bazwa la église te. Donc lelo oyo il faut to kotisande spiritualité na kati l'église. Église eza mozikité. Église ezali bisika oyo toyaka kaka kokutana te pona kolakisa ke na lataki malamu. Église eza bisika oyo toyaka kokutana te pona kolakisa ke na sombaki elamba sika. To nazalaka na voiture na ngamuka kitoko na koparkango liboso église bato te. Église omoni papa soki batu mususu oya libanda bazo critiquer église c'est un danger. Yo ko comprendre que muto ayebi esouté ayamba esouté muto aza païen mais azo parler na masolo église. Mon pasteur na bino azo parler na ma église azo corriger na ma église. C'est parce que biso moko na kati na église tozali kotambola selon lilobate. Tout tambola selon lilobate. Mais ceux qui te bandit kotambola selon liloba batu ya libanda ozana lolenge au condamné bisoté. Pasteur na katio malobate parce que batu ya libanda bazoloba comme toujours que tolanda ba internet biso nyonso. Batu ya libanda balobi ba komi ko telema parce que ba pasteur bazo sente bana na bango, ba pasteur bazo botola basi na bango, ba pasteur bazo ko permettre ko sala nyonso to o mutu normal akoki ko sala. C'est pour cela et pesi pe courage na ba paye ba telema po ba loba tia musapi na église. Merci maman. Nalisi mutuna hana eza moi qui compliqué parce que moni mutu oyo azui mandat et pas ina nzambe. Mutu azui mandat. Akoye ko sala erreur mais akoye ko sala ba erreur te. Parce que tout ça la erreur pour na kolakisa que nous sommes limités et nous sommes faibles. Mais mutu azui mandat pas ina nzambe. Et ça n'a pas erreur où nous avons permettre de salaire. Moi je vois d'autres pasteurs qui prêcher oh non David dit pas quoi qui oh David dit pas ça là qui boy. Ya mona yo fo quoi. Ndana dit que muto nzamba pesi mission pour na ko tamboli sa peuple nzambe. Nzambe fa conserver pour être bato libanda bazala lelo mo ko condamner te. Alors tala total lelo et que ba scandale ya mineno eza ko salama. Soki totali malamu tokomona bato wana bazwaki mandat et pas ina kolote. Bayaki na lolenge na bango na ba influence na bango, bayaki parce que bazalaki na ba avantage à kobanda église. Bayaki parce que tango ba bimaki mo place moko boye bato balandaki bango. Bayaki parce que au moins ezala ba parce que mais un serviteur de Dieu a koyé ko sala erreur parce que toza bato mais ezala ba scandale mususu on nzamba ko permettre ngote. Tout ça batou na bonzoto tokoyi ko beta tolote parce que la faiblesse est là mais dans la mission o nzamba pesi biso non ngana ko sentir moi ça va douter non nzamba ko permettre lo wana te tant que naza muto nzamba pesi mandat pour na ko tambusa peuple nzambe ya mwana na uta ikoloba que photo e baba na misala mais maman tango yo komi na esika omoni kotambolisama ya moto wana eza malamu te soit disant ba pasteur soit disant ba nini tango yo komine sika mais tala ba te bele bisika bazo vanda bazo vanda bisika poto ba te bele bisika bazo vanda ozo mona makambo ezo sala ozo mona misala na ye mais yo kangami kaka place wana eza envoûtement ya mona bible ezo to sortir na kati na bango mais to yebaka ete to bandeli yango. Et si il y a faux ezali, c'est qu'il y a vrai exista qui déjà. Il y a vrai ezali. Et ça la basale en Nzambe il y a vrai. Mais ça la basale en Nzambe il y a faux. Donc oyo azali ya vrai to koyebaye na bambuma na ye, oyo azali ya faux to koyebaye na bambuma na ye. Biso tozolo baboye et que na bandeko nyonso. Oyo bazali kokota na makambo na église. En tout cas, il faut faire attention.
parce que un serviteur, un homme de Dieu peut tomber aussi. Mais papa, ça là, papa, il peut tomber. Mais ça, bah ça, les manzas, même sous papa, bah mélange, bah whisky, bah dimine, et puis bah et puis que pasteur n'a biso mélange, whisky. Au moins, on sait dans un bateau thé à Toki, nous avons fait whisky. Nous avons fait tout bateau, bah vendre dans public, bah on a pas le quoi, moi mon centre mon tazo ça. Si ko bala dans un beau bazar qui était tango, mon sait dans un mélange whisky. Bah on sait bah oye bah ndenge ni qui mon kotoka wana, ils ont mon centre tout ça whisky. Merci, merci maman. Donc ngana kanisi que tango toya kaka na église. Et puis bah te belé bah na église ka par sentiment. Moussoua y a une église pour être déconné mon invité qui est ils ont m'abêté. Moussoua y a une église parce que ayoka kuna musique beta ma makas ils ont m'abêté. Tout l'an rappé sous musique. Moussoua y a une église parce que kuna balata bien pasteur wana beta la pena. Côté Moussou vous appelez. Donc Moussoua y a une église parce que église na biso ils ont battu belé. Mais ngana kanisi que ceux qui osa mutu ya distraction té. Même quand il y a une église, il faut bonde l'anzambe. Amen. Ce qu'on a montré la distraction, c'est qu'il y a un kolo. Est-ce qu'un kolo peut être habitambe nanga, isa esika nangai. Mais yo peut oser déjà na kati. Yo peut oser déjà na kati. Ceux qui ont monique esika wana, ozo mona makambo ya molimo penzate, faut bonde le pa inanzambe. Na lobite ko kim église, mais faut bonde l'anzambe. Parce que le salut est individuel, mais l'autre distraction est côté belé. Et côté belé, na kati na l'église. L'autre ba te belé au ba uti libanda. Ba ye l'église. Ole ba kuta ke bato bazaki na kati l'église bonzambe zali. Non bango ba kuti kutu bosoteza na mope na kati na ba église wana. Et bango elo ba kuti kaka na rythme wana. Mama ngana ndimi ete esika molimo na nzambe azali. Esika molimo na nzambe aza kotambusa peuple na ye, mutu so awuti libanda ye a bongwana. Amen. Mais ce qui tozo bongwana te, c'est parce que voilà, donc ba conduite tozo kuta et pas ina batu ezaka ndengwana. Donc mutu yo aye na kati na ngomba, il faut tout na nzambe. Il faut tout na nzambe so ezesika na ho. Et lokola nzambe na biso akosaka te. Alaksaka biso bisika tokocha bitambe na biso nzamba au révélé. Amen, amen, amen. Bien-aimé tozo mata, OK, tina sommet. Ici, nous rachetons les temps. C'est tolo na TV. Papa, et ça n'a pas bien-aimé na biso musu tozo ta na ba réseaux sociaux ba na vision ba lobi laisser partir mon peuple. Papa, so to bito lo ba laisser partir mon peuple qui toko ko lo ba na nani laisser partir mon peuple. Toko lo ba na église. Tokolo bana basal na nzambe ou tokolo bana Satan question on a laissé partir mon peuple. On peut demander ça à qui? C'est loyo. Merci maman. Nakanisi que la Bible et le bel biswango na Exode est clair. Donc message oyo Moïse a memaki ezalaki message ya nzambe o ayaki nango epa ya Pharaon. Amen. Tout ça la confusion té que ennemi na biso ezande konanga wana te po azana église mususu. L'église ezana ngo ba dénomination wana église telle wana église telle wana église telle. C'est pas ça église mterome mabiso na likolo ya mote mterome mabiso ne pas ya nkolo. Donc message de Moïse ayaki nango ezalaki pour que Pharaon a libéré peuple ya Israël ou ezalaki na kati na captivité. Donc, ce qui te lingi to lancer message wana, c'est un message ya ko lakisa bato yo na nu bandi meli kolote. Amen. Et que nkolo za na posa na bino. Et que bozo vivre na kati na ténèbres. Bozo vivre na monde d'Égypte. Bozo vivre na kati na péché. Mais ezala mutu mo akufela ki bino na ngomba na Golgotha. Ezala mutu moko aza na posa na bino, ezala mutu moko oya lingi a sécuriser ba âme na bino. Eza Yesu Masia. Donc le message est clair. Alors tant que batu bazwa na message que laisser partir mon peuple o ezali batu ba bimato ba fidèle ba bimana kati l'église. Mais ce qu'il faut te poser question, lorsque ce peuple là ba bima, destination na bango eza wapi? Si que peuple on a babima qui en Égypte pour ba kende na Canaan, destination na bango ezaki Canaan. Mais lorsque ce peuple on a babima
pour destination na bango ezala babima po bakende kosambela nzambe na ndako babima po bakende olanda mate na internet kasi mama moni lelo eloko oyo ebouleversé ebele ya batu ezali bamate ya internet omoni la foi vient de ce qu'on attend ya mona Bible bakisi elobi ce qu'on attend vient de la parole. Mais mon tunnel soit azoté à fungoli Bible, azoté à parole à Nzambete. On a des photos de Barango qui exactement parce que yo fungoli Bible, nous azoté à parole à Nzambete. Donc exemple batumusu baloba qui n'a pas si exemple. Omoni moto moko tanga moni ba ye koli abandai ko belela. Ezaki mwasi moko azalaki na esprit ya piton. Abandai ko ba oyo pena basali ya Nzambe ya solo. Boyo kabango ndenge bazote est-ce que maman wana ateyaki mabe ten pour la zaki pe mosala Nzamba solo ti maman ateyaki malamu mais sikoyo moni mutu nyo so fungola Bible azolo bakomba Yesu azote Yesu te mais discernement na kati ya Paul nde ayaki ko comprendre que molimo ebandaki ko pousser ye ezaki molimo ezaki ya pourtant ezaki ya malamu te moni Yesu mokomuso azoloba na bayekoli na ye abisiko tango ekoki bako kanganga mwana na moto bako bomanga umoni mais Pierre pa yazalaki na motema ne ya malamu alobi non kolo biso to zawa na ba okanga oti biso to défendre est-ce que Pierre asaki mabe a défendre ki moto na ye ngana bo ndima te ke yaya na ngale ki na ngai mwana na ngai basala ye mabe fona défendre ye mais Yesu abaluki alobi et pas ya Pierre donc ce qui totali to monique en réalité Yesu alobaki na Pierre te mais à s'adresser qui na esprit o ebandaki ko empêcher et que Yesu amata na ngoma na Golgotha pour assopa makila abi loin de toi loin de moi toi Satan donc omoni ezakate parce que to fungoli Bible alors ezana ba message belé merci na réseaux sociaux ya mom tezo sala ke na yoka moto abande côté ya na Lubumbashi merci na réseaux sociaux ya mom te sali ke na yoka mate ya oete ya mina Washington merci na réseaux sociaux mais mate ya nyonso eza mate ya Nzambete eza mate ya koyoka te eloko ebomi ebele ya bana na Nzambe ezali parce que bayokiawa siko bakomi na constipation spirituelle omoni donc libumwe vimbi boyoki libumwe vimbi alepa ya bondenga bo dégager ngo ezate et comme si bana na Nzambe constipation spirituelle bakomo telemela na makambo mais nyonso mama nzela na biso ezali Bible ezande makomi nde mutu fe tambolisa biso. Voilà, on a gagné loba ya mwana. Voilà au papa Lingaka loba. Nazo rappeler, nous sommes à Tolo na CTV. Ici à Tolo na nous défendons la parole. Amen. Ici à Tolo na nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Papa Jules Sumbola, pour na laisser partir mon peuple. Pourquoi on y a ta place ou alors lobani? Alors, nana ozonga toujours pour la goyebisa ko poser encore question et pas ya pasteur jamais. Totali to le bel pour la pasteur. Mais bana nzambe. Nana lo bana est-ce que confiance ezali, tu peux confiance ezalité. Merci papa. Alors bana nzambe. Donc ça veut dire que confiance na ba père spirituel na bango ou bien na ba pasteur na bango ezali bien ezalité. Merci. Nakanisi bana na Nzambe tant tozo bana Nzambe tozo mona ebele confiance ezali par rapport ya fanatisme ya ba pasteur na bango. Ebele bazo ye bayebi na bango que pasteur na biso atambola ne bien té mais comme nazananga fanatique ya pasteur na ngai donc voilà natikali pe nazo défendre donc to bungi na kati na Bible to ke ebele confiance sili ezali par rapport ya babuzo banyoso oyo eza ko salama et pas na soi-disant ba pasteur ba apôtre ba évangéliste ba bishop tout consort donc soi-disant ba tuana nde mutu o bayaki ba s'infiltrer pour bazakaka et aussi la devant oyo
yango na photo exhorter bana na nzambe to exhorter to lobake vent oyo ekosilaka te ekosilaka ti mukolo Yesu akoya nde Yesu alobaki ke place wana nde pa bako kabola donc na moisson hein Bible lobi ke tango nde bako buka nde sika wana nde kolo ya bilanga koloba tia o ezali ya malamu pembeni pe ya mabe bobwaka yango na moto ekosilaka te to se décourager te parce que toyokaki pasteur moka sali boye parce que toyokaki moto moka sali boye to se décourager te mokomsu nazo te ya bandeko na Strasbourg na ebisi bangonga na bi bomoni bozo beta maboko parce que pasteur na bino na boki na likambo te mais naza na faiblesse o nzamba ko ko manifester yango pa batu mukolo boko yoka ke pasteur na bino faiblesse moko manifester est-ce que beaucoup qui m'église to beaucoup qui maté mais eloko fobotala au vandotali au lobby que non pasteur na ngaza mutambo été ce qui est comme lié boye parce que le diable a tenté et faiblesse na ye moni samina likamba boye mais na limite ke zanzela na ye mais ça na basali na nzambe mususu soi-disant to benga ba onkaka soi-disant basali na nzambe mususu tozo mona misala oh yo tango kenda Kinshasa combien de bateaux zo bimana bango mais tango ya aux église yo tango zalaka awa boni abana bateaux zo bebisa yo tozo mona misala tozo yoka misala na ba preuve mais les gens bazo landa bango parce que baza ba fanatique donc batuana tokoloba confiance ezali na angle ya malamu pe na angle ya mabe ezana batu musu baza na confiance ya ba pasteur na bango parce que sont des fanatiques ya lilobate mais po baza ba fanatique. Alors vraiment na raison que ça micro et pas ya maman Anna poste que to bana ko chiter na éviter ce qu'on continuer encore message monsieur Ezali. Papa question monsieur Ezalaki est-ce que na kati église nzambe bakoki ko bengana pe mutu azo tambola mabe mutu peut-être aye une église akuti ba jeune fille baza une église aye et tant que mosali nzambe soi-disant aye net une église na yo na gesteman ndingo kambaka wana papa sika nzamba chayo kumba funde kwa aye à se présenter je suis évangéliste je suis pasteur je suis aux yeux ici kopesi étant que mosala nzambe à servir na yo ensemble ne langankolo aye à sainte moi si to kuti à faka de lui on peut dire la vérité na ser songolo pakala est-ce que papa mutu bongo okoki ko benga na une église où eza na méthode moko ya kosala po na kozongisa na nzela. OK, merci maman. Nakanisi na wana il faut to tika na kati na makomi parce que eza ba sujet moko sensible to moni makambo salami pebele oyo na tango tozoko ya bango batu musu baza ko juger amona ndenge na bango mais biso faut to ebake tozali un peuple spirituel donc ça veut dire que quand il y a un problème il faut tozonga na kati na makomi totala makomi eza kolobela biso nini concernant les kambo et salami nakanisi na kati na Bible Paul azo parler sur l'ordre. Alors dit que Dieu, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Moni, so nzamba za nzamba désordre té, c'est kaza nzamba ordre. Mais Paul a lobby parce que il est un Dieu de paix. Donc là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'ordre, il ne peut pas y avoir la paix. Moni donc paix et yakaka, il sait qu'à ordre ezali. Alors ils ont un scandale mususu. Ndenge na uté koloba awa ke nzamba ko permettre ngo pa ya mosali na nzambe te oyo azui mandat oyo azui mission papa na kati tout le monde appelle que un pasteur un apôtre évangéliste un docteur je sais pas na grade ni oyi amitia bishop de shop église oyo yi azokamba ba ser nyonso basi na ye a prometa bango mabala même maman pasteur l'église a commis fatigué papa okolo banini il faut paiement mais yé mon caso yé baté ma sokazo yé baté sokazo ça l'assemblage je sais pas il ba ça la nzambe na baza na Paris oh toza pe na ba preuve na bango papa ayebi bazo ça l'assemblage te ba yebi ebele baza ba agent ya satana amen ebele ba yaki musala nzambe na ba posa na bango moko parce que yeso lobi ke ebele ba ko servir ngai pona ventre na bango donc ventre ngola saki posa na ye moko ba ko servir nzambe pona mbongo ba ko servir nzambe po amonique akokoma star il faut paiement ya mona la ça qui appelle na lobi ke non
basala nzamba solo il faut condamner ba makambo faut que tellement pourquoi besoin mona mutako sala makamba ndengwana mais to vandi kimia to lingi kolobate soki na lobi na okota na conflit na ye soki na lobi na okota non na kati na bible soki pa ya ko défendre parole modi ya mona Paul azo sa Timothée bi insiste même dans les temps favorables to eza favorable te ya liloba ko détourner na gauche te na droite te mais yo te ya liloba voilà ya mona lancer qui va peine à lobi que basali nzambe o ya solo totalement condamner cet acte, condamner Bamisala Oyo. Donc moi je crois que un pasteur, au moni moto yazako kamba, batumso ba bengaye père spirituel, père de la foi, bon, wana to za na sujet wana te, mais ngana bengango inceste spirituel. Comment yo le pasteur de l'église au bimana moano yozo camarade l'église. Vraiment. Au moni amoya bo salité à molimo. Yozo mona mo bilengi mais nzo kande na molimo za bo salité. Mais comment yo pe mama ndeko mwasi oza na kati l'église ozo kondima ke obima na pasteur na yo. Donc les églises bila kelima les églises les églises za l'association na bino association na ye asala yango pona ba sœur baya kaka. Donc ça ba acte oyo il faut to condamner yango parce que Bible condamné yango. Amen. Bible lobby que Paul azolo bana lingite bo vivre na kati na désordre na kati na lingomba. Alors tant bato ndemo na baza na kati na église et lo ba démarche ezali. Il faut bo kende okutana pasteur fa kutana na ye a sololi na ye. So ka ningo yokate a bengi o ezali ancien église ba sololi na ye. Mais so ki ali ko yokate a memalikamba na kati na lingomba. Soka linga koyoka te wana topesi bandeko raison ngana landaki mo ba image mususu mais bibliquement nazo parler na ndenga Bible et sa conception na ngai te na loba ke selon ngai non selon biblique bandeko ba agissaki selon makomi parce que na ba image to landaki pasteur alobi que to solo la ki na ndeko mais ndeko azo continuer ka makambo wana. Donc, tant qu'on continue à tina église, à zolinga botika, tant qu'on a tina église, à zolinga botika, faut déclarer le col à mopakan. Donc, ça veut dire que Azalisu n'a pas mon côté katina biso. Sinon, t'es à kobe bisapé ou ezali ba amusu na katina église. Ici à Tolonacé, nous rachetons l'État, pasteur Benjamin Azali, vraiment direct. A beti na gauche ité na droite ité alobi ba pasteur o ba bimisa ki bato liboso baza na raison ba réagir selon la parole de Dieu. Donc soki mosala nzambe azo tambola mabe ba vandisier na lisanga sans peuple de Dieu ba sololi na comité o ezo kumba église a ya ba saint a yokité ba bengi susu ba ancien ba vandisier a yokité sengeli ko bimisa liboso ya église mobimba pe ko déclarer païen parce que ma bekoti tolingi ma bete nous sommes là pour racheter le temps car les jours sont mauvais. Merci pasteur, vraiment nazu a bien levé mon dimi au ça nabiso émission mais église nabiso ensemble jardin de Gesteman ezabona na mboka Strasbourg ezana 3 jours. Merci. Amen. Na mona ki moka mwende na bimisiamo ezana 3 jours ya séminaire. Papa, est-ce que Coco Lobani une place? Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons organisé séminaire. Le 26, le 27, le 28, il y a mois à janvier. Des Rebecca qui est un vent nouveau qui souffle. Donc, tant que vent nouveau est soufflé, il y a un mot qui pas raté. Donc, il y a ma cassité et au mémaï. Parce que on a faut l'enda pour résister dans mon pépé. Donc, voilà que tu as un pasteur Isaac à Londres et il y a durant 3 jours. C'est un homme de Dieu que je salue aussi, qui prêche bien et un homme de Dieu que je respecte parce que Abanga Nzambe. Moussa Nzambe Abanga Nzambe yende Moussa Nzambe monene
pour le to comme mosala nzambe on aza ya monene te mosala nzambe o banga nzambe o azo tambola selon la parole de Dieu yende aza mosala ya nzambe monene biso pe na to na sie pasteur Julius Sazana dozui pe invitation na biso pour la date il y a le 26 le 27 le 28 janvier na séminaire wana télévision na biso tolo na CP koza la sur place pour na kozwa ba image to futa pena ticket to ya sur le terrain est-ce que papa Julius Sazana aza likamba kokoloba. Voilà, c'est vrai, tous a béni, peuple de Dieu, où ils là qui analyse les alliés, première analyse, donc première page. Donc analyse où ils ont vraiment tout les battre, tous a toujours pour ça l'analyse pour nous réconforter, pour fortifier le peuple de Dieu. Tout ça là qui a le plaisir de recevoir éminent serviteur de Dieu, pasteur Benjamin, vraiment. Tout ce pays Nzambe a pambola le souci papa. Dans ma immense au répondre parce que tes yeux à pied levé. Je crois que Toko Luka, Toko Tana les sous na serviteur nyoso parce que Bible le biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc tant que tu as la combien mabé, donc vraiment il faut tout la mouka. Bible te recommander biso sous biso réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre le mort. Christ te éclairera. Oh tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière. Donc comme la fin d'année, ça n'a pas mis qui basé sur la vie, mais les ambazo batera, les ambazo bateranga. Nzambe a continué ko pambola site oyo. Donc oizako kambama na évangéliste Anna Kalambaye. Donc tout le TV. Vraiment maman merci. Merci que le Seigneur vous bénisse. Papa n'a évité ce que bana gestemani ba on mériter ta pas bonne année. Merci beaucoup. Si le président de République Palobaka, pourquoi pas bisoto lancer ma meilleur vœu. Ok, donc Nzambe apambola kakabana getsemanete mais apambola ba oyo nyoso balingi nkolo Yesu Masia pe bazo salela na solo kola baksela bino makasi lisusu ya ko continuer Bible biwa ko persévérer tina suka lipamboli ndeza panaye musalo yo eza pasi ndenge bato balobaka ke ono eza nango pasi te biso moko tokomisa yango pasi te eza pasi Yesu alobaki ke moto alingi alanda ngai asa nini ameme kulusu na ye bongo kulusu wana eza nini eza ke bakotonga yo bakofinga yo bakokoselo makambu bakoloba mabe osala pete mais faut supporter faut limbisa bango faut obondelaka pe mpona bango recommandation ya kolo Yesu Masia. Donc vraiment mbula oya sika il y a 2018 na tombeli bino mbula kitoko na nkolo Yesu Masia mbule ya kaka eloko moko échanger na ngote ba mire ko changer te ba balabala ko changer te mais position na yo moko spirituel linga o changer yango tango yo tali lobi ke non na lingi na banda mokolo na nkolo. Donc mbulo nazo banda ngona nkolo na kati mabondeli na kati crainte de l'Éternel. Voilà, na kati ya ba makambo eko peso makasi po tambola na Nzambe ko kima bantourage ya mabe ko vanda na bato oya malamu parce que bato mabe nde bazo bungisa biso pe lisusu. Donc Nzambe apambola biso nyonso ba o nyonso baloba ke toko kende sou église te. Et bato musu bakoma ko identifier to pesa kombo église a batamangala. L'église ezala jamais a batamangala. Donc ba o nyonso ba lembaki tolobi ete soki likambo moko elembisaki bino pona moto moko mosali ya Nzambe moko asalaki mabe mais linga eto senga discernement pa ya nkolo mais soki eza misala na ye kolemba te pona ye parce que yaza na fungola ya amena yote ozomona donc kolemba te pona ye zonga kende luka esika oyo bondela Nzambe luka esika oyo misale zali malamu Bible lobito tika ba ensemble na bisote kota na kati na esika wana pe sambela nkolo na yo na esika wana Nzambe apambola bino. Nzambe apambola biso kola lobito tika ba ensemble na bisote. Nous sommes bien www.tolonase tokomi na suka na pesi merci na pasteur Julius Mbula. Merci que le Seigneur te bénisse na présence na Tolonase. Merci aussi na caméra papa na biso papa Evaris. Papa Evaris, merci na service na yo rentre vraiment na Tolonase kolo Yesu apambola papa Evaris na tonis sami vraiment na
natondisami mpena na kimia na motema nkolo yesu apambola yo babonani na nga babonani na mosheri paster Carlos Kalamba ye visionnaire adio ya tolo na se bato bamonaka mama tolo na se atelemi azosala mosala na nzambe donc nakoloba bible bino na nsima mobali eza na mwasi moko boye ya engambe ya makasi donc nazaka na nsima nisika nanga na kotikala pe kaka na nsima nisika nanga ti mokolo yesu masi azoya. Bonne année à ma grande sœur Nancy beaucoup na Kisasa. Bonne année Naya jolie Mayala. Bonne année na maman Émérance Mayala bana nzambe na janvier toza na 2 événements na Strasbourg na Paris. Ah na Paris toza les 12 les 13 les 14 mama tolo na se basi ya mabonde libolemba te boya tokoluka nzambe na église mema oyo ekangami bongo na les gardiens du temple pasteur Carlos Kalambai pe tokoyeba kozala susu le 26 le 27 le 28 na Strasbourg et na église Gestemane oyo ekangami bongo na pasteur Benjamin bato à Strasbourg mama to na se akozanga te pe télévision to na se ezala sur place. Que le Seigneur vous bénisse boya ebele bonne année na bato nyonso to oyo bayebaka ko partager message nyonso to elekaka na tolo na se TV ba bonne année na bino ba bonne année na ba mama tolo na se mo nyonso baza na monde entier ba bonne année na ba mama nyonso ba papa ba yaya ba leki ya mema kolo yesu apambola bino na bo sente couple katalai. Que le Seigneur vous bénisse. Tokolonga ndenge ninyoko Itumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Epa ibana akolera Elema kondela Yesu azana bomoi Itumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Itumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Delema bondela Yesu azana bomoi Mbutu moye O mama ye Mama analobe Mama ye Delema bondela Tolo nase Mbutu pe na moye Olemba te mama Delema bondela Isika nyonso zali